Menga na sepela na ba joueur wana parce que ba joueur wana vraiment ba sunga rapé ba pasteur na biso ya mboko ozinati Ronaldinho aka 10% na ye ya mbongo nyonso abeta na bale bambongo nyonso bafute apesa Denile si 10% ya mbongo wana il faut tolandela siko Denile sa somba eloko te ndenge nini en tout cas mbongo Cristiano nani Ronaldinho apesa Denile si il faut to bezaki mbongo ya ça va me kako ezaki mbongo ça va munganga ezaki mbongo jaribu il faut tolandela Denile c'est parce que côté bandaku mais tant vira biso lo bagi azora dim ezaki na epoko Ronaldinho azoba million kasambela gaye tezara ndoto Emeli na carrière ne mobimba na âge akokisi na soki 61 na soki 62 ans abimisaka nzembo mibale moko na BCBG moko na maison mère album mobimba Emeli ya sala toyoka ta lizaka ya nzembo moko te Emeli akokisi ba 65 so ba 64 conféré na 2 ans ce que calculer que Emeli ndenge azana Robino Mundibo aleke na valeur na musique Emeli a pas muto azo mérité passeport diplomatique azo mérité le côté papa ya azo mérité c'est kato tanga minu na papa mérité passeport ndeni aussi Bill Clinton aza meilleur animateur ya Congo meilleur animateur ya mboka na biso Congo nanu ba pesa ye passeport diplomatique te pour laquelle bien na so ba doit mériter tangata 5 personnes ba mériter ba zo mériter mutali boso na ba ba pema bosi boziana Kofi Olomide Jibem Piana Weranson ozina ve nana ni isusu waze quoi on partage la vie mon non wana bino siko wana bino sebo kaninga na gafe kona kendo samba na parquet bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisio ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24, minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezomi na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film afali alobaka soki ngate peut-être bakobule Robino bagezi ezolakisa fali aza na raison na bevenema siko ya boy so yebisanga ba place abo soki baponi n'importe qui bon n'importe qui baki mutu neti seleo pena batia na festival a boy a défendre mboka te donc fallait avoir na raison eza na ba ministère mususu bazwaka contrat te po bima libanda soit que libanda soit akezwa soit batindele mbongo ake ilandela chantier noko na bango eza na Gabon soit akeko visiter plage ya Mombasa wana eza musique te bana ken baza na culture oyo so tali bango boye onde bazala bango na kimte novelas ozo comprendre siko ba para mingi bakoma kolinga bana bango bazala bongo kasi viejana na pasala ke gimsa zala bongo siko mabeza tango na otala parcours aredi na mona kaina ba pays africain il représente valablement la culture du Congo mais auprès de nos frères auprès de notre diaspora localement na Congo mtaza na clip moko oye doublé à Inos na ba vues ezata iyo pesa na 174 millions de vues
mais soki siko tozongi kaka na contexte wana toloba nani aza na bavie ebele na YouTube mais seigneur nango ayeba nini bon chaque moto amekumisaka na ndenge na ye neti ngai alobaka naleki banati lokole bapapi mboma bafrank tema bavincent na impact so ifo ya okomisa yango sujet singa na kingo eza nati Karine Mokonzi azala mikumisa seri moko ye numéro 1 internet aza number 1 aswanaka na number 1 ya musique estce moto moko abomaki Karine Mokonzi aza da soki moto aye afingi Fally na TV abude Fally nde totie na liste ya komi musicien ndakomi musicien mama valable parce que meli asako finga Fally emso lisolo ne linga yelo ata na mutu te quel pena de monyo sala ki vidéo mona ndeko na biso dadi mona na pesi mbote comparaison mo resala miyo na 4 émissions aliboma pena aliboma faut apaiser moi de na apaiser liboma te selo alba Fally aliboma bolobaki apaiser mo te dadi mo la pena moi liboma muke quoi Personne m'a conduit, au monde quel bien. Ailleurs, il y a Fally a on va te la qui yango donc malambo est que bien Ah bon? J'ai des livres Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Saint-Valentin eye kovibra makasi chez Jongade Ngandantaba oyo ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris bisika oyo moto nyonso azali koya pona ko se détendre kitoko pona Saint-Valentin oyo boyebake chez Jongade Ngandantaba batieli bino 3 jours ya ambiance pona ko fêter Saint-Valentin. Ça va chauffer. Vendredi 18 février 2022 bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 double office oyo akobini sabino joli kitoko na barumba pe na badanse ya mikolo yo na niveau ya 2 fois te oza kolia oza kopina oza kosepela Saint-Valentin pe samedi 19 février 2022 bokozwa Cianel Alligator et les autres bakosepeli sabino na musique kitoko po awa irataka nango te pe dimanche 20 février 2022 sombela suka bisanga bokozwa Emile Alias de Mingongo la voix qui cloche et le mona wenge musica poussa na tofanda ça va chauffer et kozala somo na niveau ya 2 fois te po se jonga denga ndantaba 3 jours ya Saint-Valentin et kozala somo adresse Zaka Kasemoko 12e rue puis Dixman 94 310 Orly Topé Obengi na numéro ya téléphone oyo 063 54 75 181 Oza Mobimba chez Jonga denga nantaba yangonde ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris. Non, c'est trop fort. Ba supporter bagangi. Voilà, mbote bande obalanzi ya filmu na filmu news, c'est votre humble serviteur Valdi Tamatuka. Boye imalamu na libaku émission ya mokolo malelo ekumba me pa ya ngai me Valdi Tambwe. En tout cas ça la ngai sengo makasi ko mona bionde bokuma ba commentaire, surtout tombo benga rabiso ba suggestion na ba remarque yango ekolisa bon musato sala ngo ndenge longo banito ndenge bino bolinga. En tout cas merci na ba nyonso ba sudi bakwa kotala biso a commencer par maman Lisette Lokangeli Foku moi Sinzambe. En tout cas na pesio mbote la fondatrice de Cœur d'Autora. Bana poto tout basanga na kati ya restaurant business class par boss Placide et bien na pesi bino mbote na bandeko basangana kuna na Dallas précisément na restaurant Yolo ezopa Maréchal Souveillé ça na pesi bino mbote mais banyo so ba chantier na kati ya ville province de Kinshasa bon contacter les vieux Zoro Mabiala en tout cas brick ya kafu ezali ko sala en tout cas babi kala inga kala technique vieux Zoro Mabiala créé vraiment entreprise na ya muke pona kosunga ba chantier nyoso ezali ko sala surtout yo mdo na poto soko bengeye bara ozala vraiment mobimba avec impact na idéologie na lobo na ngai moi c'est ça bon na mbutalikaso
pe na loboko ya mobali na zabongo na Ken Piana avec bango ne to meka vraiment ko sola ma nyoso o ezabongo na internet o ezali ko pesa bongo mbonge tika na saluer bango pour commencer notre communication. Bonjour Mbutalikasu. Ouais, bonjour Valdi, nanga na souci mo. Ya nini? Ya makasi kutu ya osagana te de souci na ngo na ebité so na olala bien lelo. Comment petit Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Petit muke ya bongo, nga mukolone na makasi mewa. Oui, na tali bene Instagram ne na tonga lelo 400 millions de followers. Oui, na tika na kope. Amutema mabe moko siko bon bato yo tumona ke baza soki ndenge nini baza na ba followers bodo na émission Cristiano Ronaldo 400 millions de followers na Instagram nga pa partir à lelo na bandi ko tinda bino bo banda s'abonner na Instagram nanga so so mela mbome koki na mungo na bandi balema Mbutalikasu na Instagram koti o s'abonner o followers ngai o follow ngai wanga o followers o follow nga o kena Facebook Mbutalikasu o follow nga page ezali. Donc voilà, nangana banda par bongo parce que Nathalie, comment tu respirer comme pepe moko, pema moko, nzamba za moko. Et le baron boss Tanguy Brice Lulendo, le seul Congolais ami de Bill Gates, moté mama Fefe Fanzo. Le groupe LTB na emo bimba, donc tout le monde a bâti service, bâti fluide, bâti rénove et puis bâti énergie na ba location mi tukatalo. Alors bana mbuta biso nyonso na mukili. Toza moko penzoto eza na valeur moko. Yonde ba ko préparer lobby na yo. Comment se fait-il biso tout respirer mon pepe pema moko. Toza na nzambe moko me ba misusu bazo devancer biso na vitesse moko impossible. Mutu lo wa Mbappé tala mwana lo wa Mbappé wana ko bota bazo sommer na ba 5 soki combien de millions. Ah non non communiquer tout oui keto oh bongo boni keto oh ya wana pe na bosanité mutu alandaka biso trop na kati ya Lubumbashi nzoka Valdi na Lubumbashi to na ba fan na kosakana te biso kanzaka balandaka ba TV Ken Piana suka na superstar so abile lo kende Lubumbashi kolezi dégâts na pesi pena mbote na l'incontournable Guilain Chisol motema ya mwasi azanga mbanda Joli Kabelo na pesi ba mbota trop Joli Kabelo CPI na pesi Guilain Chisol l'incontournable ba mbota trop en direct de Lubumbashi et puis sans oublier le boss Placide Ebio restaurant business class VIP na Molembe qui a zana maman Lisette Luando et puis na Bosanité Bijoux Pirate Ouragan et Gary Iwele GI what's up man Gary Iwele GI. Donc merci à trop Valdi, on va s'abonner, va follow, ça va bien. En tout cas, merci. Bonjour Ken Piana Makizembe. Ouais, bonjour Valdi Tamboué. Bonjour na Basali Nzambe presque nyo surtout ya Congo. Vraiment bonjour na prophète Emmanuel Dodi, prophète Oyo. Asunga biso na mabondeli, prophète azo révélé biso maramba minene en tout cas. Nzamba pambola, nzamba batela ba franchi nyonso ba olanda biso partout à travers le monde. Na pesi vraiment mbote na frère na biso Ansi Luzolo. Oh vraiment to a ministère moko vieux Placide Ebio chez Jonga Nganda Taba. Batu baza vraiment ebele en tout cas na sepeli na lisolo Mbutalikasu alobi o ya Cristiano Ronaldo. Menga na sepeli na ba joueur wana parce que ba joueur wana vraiment basunga rapé. Ba pasteur na biso ya mboko ozinati Ronaldinho aka 10% na ye ya mbongo nyonso abeta na bale ba mbongo nyonso bafute ya pesa denile si 10% ya mbongo wana il faut to landela siko denile sa somba eloko te ndenge nini denile si tilelo asaka mutamatolo ndenge nini denile si tilelo asobenga bedashu ki bedashu za ange ya Nzambe bedashu za Moïse a soki ndeni donc en tout cas mbongo Cristiano nani Ronaldinho a fait ça denilesi il faut to bezaki mbongo ya savon mekako ezaki mbongo savon munganga bezaki mbongo jaribu il faut to lande à denilesi parce que côté bandaku 10% ya joueur à munene nasonga na no série joueur à munene neti Ronaldinho a fait 10% ya mbongo azwa na vie na ye ya bale
mais faldi mbala moko ngindi parce oyebi soko tuni bandeko bafanda na Brésil baso eza na quartier mobimba ya monene joueur ana tonga ba immeuble siko 10% ya mbongo soki ndeko na biso Ronaldo ko yana bi Ronaldinho bo ken ataku to pe Ronaldinho neto lo ba ne ba to lo ba go akwea neti te Ronaldinho wolo solo bana Ronaldo mukolo ne atonga na ba immeuble belé banini Ronaldinho pa na lar malgré ba samsu to yo ba news musu ke ba kangaki o ba salaki boy mais tangu vira biso lo ba ya zoka dim ezaki na époque Ronaldinho azo ba million ka sambela gae te zara ndoto kota la pe asambela ka e bon na ebite zalaka na langi nini za melama yubi za ndeni bon ba pasteur baza bato yo il faut balakisa biso bonzambe un pasteur oleki ona joueur wana mbongo na liboso apesaka nga bandimi bakokima ndoto yo tokomisa ngo réalité ti mutu aza païen ti akomisi ndoto ne réalité bandimi bakokima ti pesi bakima avec raison. Merci Ken Pena Makizeme, merci Moutalika Sou. To banda vraiment so na biso ndoto c'est bon. Hein? Ya comme aux photo ya joueur à monene bongo méga star ya ba joueur bongo atena ya ye que no apesa e 10% ba bongo nyonso asala na bale. Pe na époque nini? Ba 2008. Wana azope la gravité. Tout fait tout flamme. Voilà un peu ça va passer. Et toi, et puis 10% y a rien. Voilà ma coco. Mais faut ça na kondima Mutalikas, faut ça na kondima. Te kondima nini? Boni ko extrapoler makambo, kondima nini? Bon ba repesa ngote. Jamais. Yo yebi na. To évoluer na biso en tout cas marambe salami un week-end au moins belé to banda solo côté ya bina filé igo apito meke ko simba vraiment communication na ye pour na mo bangé na concert il fallait beta manakati Atlantico na Angola mais betami déjà na bité ken pena moi commentaire pour tout le monde ba vidéo. Yo zo tuna moi commentaire yo so monanga na Moutalika Sou to lobele loko ane raté nga na ocha mutu po Moutalika Sou pa tie po to senga ki batu ke no to na bezo bola sa so résultat bola sa biso ke o to lo baka boyo kaka biso to yebaki déchet ko to poto batu ya manga ba lobi loko ane raté bina file ndenga zawana akokweya ka lelo te parce que biso to zawana na sima na ye Yazaneti koba biso donati ba posa koba na donc bina filo ko ya te en plus le 8 mars bina filo zo beta na Afrique du Sud le 14 le 8 février le 14 février da bina filaza na abeta Turquie abeta na Afrique du Sud donc sikoyo biso nyonso toloba bafani bakoya ebele parce que toi chouchou bato ebele papa toi chouchou bato ebele da bina file ndinga zana mutu azobule basala na guerre olexa tampamba parce que minoko efandi awa biso toana ti ba hippopotame bina file zala à l'aise olia bango na ndenge ya masekite. En tout cas merci Moutalika Sou moi liloba muke pour tout le monde ba vidéo surtout yo to so no mingo beta liso concert ane beta mais tout le monde ba vidéo te mais tout le monde ba vidéo Atlantico nga lo bagao te ba concert mususu ndo mais to sala ba analyse te valdi moniti to sala ba analyse elingo lobake événement nyonso o etali culture o ezoleka na monde ya bato na biso photo landela tozwa image oyo abombaka image ekomaka suspect déjà komona par exemple fallait abeta na Australie tokamwa fallait abeta na Australie kaka le même jour wana kaka o abeta wana quelques minutes après tomona ba vidéo ya Australie penake non Melbourne Sydney tomona ba vidéo esala absobia wilo longomba azokeno beta na États-Unis bamboka to azobeta ba vidéo tozomona o verra chimita po bato mingi balobela chimita te mais ye pa beta neti bakanda bongo man chimita mikolo na kolakisa bino mpe ba image na ye dega to banolobela ye omoni butu nyonso héritier Watanabe abeti na fikine ba image butu omoni ba image yango nde héritier Watanabe arobeta na Turquie le 12 tozela ba image
abetaki chez Djonga répétition et provoquer makelele tout le monde ba image malgré ba image mususu o bato ba trafiquer ba tchena ba page ba mona ndenge héritier a pendi ambulance na suki boye comportement mate belé ba sepena ba me mamate biso nyonso na cadre sentiment de sala biloko wana artiste moko te oyo amoni ba PC résultat bien au bon sentiment na e soko tali héritier bien abandaki ko encourager na ndenge ba encourager bato na ndenge yanke une motivation ayo kebayo tala ndenge bato babele la attaquer ezalaka ça existe na musique bato mingi bawera basala ngo bato ebele wera uta sala pas bill oh oui on ça on pas bill zaiko kutu erbo ba kola na rapena ayebera kole tala mutu lo adamo ayebera kole nyo kalongo a kole bro ni problème zo spectacle te ban vouloir hériter ça impolite. Mais na commentaire na kachote mbutel commentaire moni na kana publication na ke tatanga na l'accès européen babi wana comportement héritier bato ba détracteur ka bona éviter so ba détracteur babi un comportement héritier ziparana ba mbata na éviter ken pele vanda na kiche moi tamulai et ce moi de ba comportement bongo ouais héritier pas nga ma sécurité parce que héritier pas ça la sport au moni moi na mobile premièrement so ki ma sécurité bande côté il faut moi correction ma solo ya ko zipola pe mbata zaka héritier tout le monde a ça là ngo héritier ko ta so pe bambata na podium wera zipola bambata pourquoi pas héritier pas ça là ngo pas mutu msusu pourquoi pas papa chéri pe zipola msusu mosaka pe mbata osaka pas mosaka na podium on appelle Kofi Olomide pe apopola pe danseuse na aéroport ya Kenya donc to comme sango kaka net teke mabe nyonso kaka héritier nda sala kaka héritier mais non même va fali pe ndenge baza wana ba grand leader qui mais soko PCP kanda ne loko moko boy quelque soit qui mettre na betona numbata ata les tensions na yo malgré kengela kai omoni ata ba B50 devant héritier ba lova avec beaucoup de réserves devant fali ba lova avec beaucoup de réserves pour fallait on appelle bambata pou ozong sa te po ye patron so ozongi si même sauvage te donc babilo kwa ne yakanga na mona héritier zo beta végéta double mais végéta moi ozong c'est ça parce que ye patron et ya kanango donc to comme ça ka makambu te nyonso ka héritier et ça le makabongo na musique ya Congo même botalika souper na éviter so ya zansa ko beta na sina zipola kutu donc wana nzango kutu wana zaka pate te nzango bo kester mama mona na Mombasa na Kenya Kester sigo tellement qui yangelega qui trop na podium apimi la sampa yoyemba sampa zwa telemika na sima Kester on va Kester yoyemba boy ya telemika kota sima na ba azipoli lo sima zwa gaz podium inonde vi ke na kata micro ba o tigita ozoe fouye ba ba kumani mana ba wotu wewe ke zoe pega na kadra scanten akoma ka kota sampa elo elegana ezara terrible de la rolobake ba na podium et moko boezara na ba sentiment sur l'équitro okosala eloko moko mpe bibi lokosala yango na ndenge akanda mais keba eza mpe na biloko mosu epesaka kanda ozoyebisa motu na malemba azoyoka te soit okotouche baguitariste mosu kutu batubaka bato bateta baguitare wana toyebi yango donc normalement eza babiloko moko eyaka nango donc yango nanga naloba parla ke biso nde tosaka analyse image nyonso ya artiste soko obombi yango toolobaka réseaux sociaux eza vitrine kobombaka te ato sali mpiaka lakisa prochainement osala noka plein po mise monta tindama na mokili asalaka ba plein donc banomali ezalaka babiloko mpe ya bien ezalaka donc to encourage baartiste tout bazalaka prudent ke eloko to azosala azo motiver bato na internet esala bien donc yango eloko nanga naloba mpo na bina file nga nayebeka kosala plein parce que événement moko te ya congolais mosusu batielaki libaya place wana donc bacongolais bazalaka na sentiment surtout ya libanda bazalaka na sentiment moko boye ya koya kotala produit na bango et surtout bina file aza na succès
donc concert c'est normal batubaya. Donc on a félicité hein, parce que Atlantique voilà c'est pas de la mer à boire, c'est pas de la mer à boire. Et ça peine l'eau mo et lengisaka. Donc si on réussir que batubaya nengwana, franchement on peut t'applaudir, quoi. Franchement. En tout cas, félicitations à Igibin affilé, Moussa les Okende bien. Lui aussi, pour sa part, c'est Robin Omundibou à Zaki Bongo na festival Amani. Tout le monde va vidéo, Ken Piana habité. Moi, le loba mouké pour ma solar ou sola. Et ça m'a belé les lots. Et l'Européen a autour le bas tout ça, analyse concernant ma vidéo et en bah tu vas bêter na festival Amani et ça roga Bokoko, Robin Omundibou et puis Moumbi. Et puis na lèche King Lèche na réseaux sociaux tout le monde va vidéo à King Lèche à Beta qui lobby tout le monde va vidéo à Robin Omundibou. En tout cas félicitations mon frère on se défendre maintenant comme il faut. Tout le monde va vidéo à Roga parce que même ta banda qui événement mais et baby ça qui pour la moula à Beta 15 minutes moule bandi donc bandi moula malamo événement katani mais Moumbi to moni vidéo te. Moumbi l'accès à vidéo. Très importante. Merci Moudali. Donc Moumbi a l'accès à la vidéo. Voilà. Ken Piana, Robin Omundibou festival à Mani. Non, là on a sepelé parce que un artiste qui est place morobo et manifestation monene bon il faut qu'on marque bi. Qu'on marque bi ça un rozo embozo mbana public. Voilà. Ozomona ke banzembo ba Robin Omundibou ya bagezi mawete et a fallu alobaka ce qui n'a peut-être pas boulé Robino bagez ils ont là que ça fallait avoir raison na événement ce qu'on y a boui so y a vu ça na place abo ce qui va poni n'importe qui bon n'importe qui ba que mutuna te c'est Léo Pena batia na festival à boui a défendre mboka te donc fallait avoir raison que ba place abo pas même ba Robino Omundibou même bagez mawete parce que c'est le nzembo nini o akotia bo public et sauter n'est pas sauter qui wana exacté na carrière ne mobimba ça ni l'autre côté wa donc Robin félicitations vraiment en tout cas merci tu évolué marambo sur la vraiment c'est belé mais à tous à la moi ba doit mon besoin un peu net moi une différence mon kenanini l'ancien ministre héritier Watanabe s'est produit le 12 na Katia Tirki na Istanbul Ken Piana ndeka osela qui peut babina filer n'était pas le bagnon là-bas. Ouais, ça la pleine parce que qu'on a déjà batu balinga héritier makasi hein. Hussein Saidi nano abetsa batu ba production qu'on a pas bienvenu manganga wazo betsa bango. Hussein wana o bengi saka batu. Bienvenu makanga wazo betsa bango mais Hussein o azapena mokonza Turki wana yazala kapena fan ya héritier numéro 00. Yekuta koyana mindele parce que ya bala mundele moi si na yazaneti mwana ya général Kasongo yakuna donc moi si na za mundele azaneti mwana général Kasongo donc pona nga héritier concert wana ko sala plein parce que Hussein na bi force ya Hussein akoyela epena mindele na ndenga ba blague te parce que Hussein ndenga zana ya kopera pendana ba congolais penate yepena mingi mindele parce que ya bala mwana mokonzi kuna donc parce que o robo yango akomana commentaire ke makambuke na lobi akosi Hussein nda o abetera bina filé yenda lojanga na hotel ya cher va Christian Luinda mamutema mama na biso no elama biala zwanga donc Hussein wana comme aza trop mindele aoye l'héritier va te belé je pense et ko sala bien ko sala plein alinga jamais coûter artiste Napoli. En tout cas merci Moutali Kassou. Tout ça dessus. Ouais, pour la clôture, il y a périple là-bas, tout ça en Europe. Moi, j'aurais souhaité, j'aimerais voir masse more importante, bah il y a un concert, voilà comme concert de revoir. Tu vois bien un concert de revoir. Et puis, bah ça va musicien plaisir parce que bon, ils ont ça va musicien plaisir mais dans temps normal, Mali les ali. Et tant Mali les ali, Luka au chauffeur benzoto, au chauffeur benzoto, wapi. Au chauffeur nzoto tango événement mo weza na mboka tango ya na terrain héritier Watanabe azana groupe na mobimba na kati ya Turquie bina file ko tango ya ye moko na Ken par exemple bon ye moko te ba na Ken côté marketing ye pour la prestation ba loi ki nde batu sur place pour ba accompagner mais wata ye bena original mo ndenge bena betaka partout ndenge pa ye na Turquie
namoni ba répétition déjà ezalaki na banguma et tout et puis namoni bato mosusu badéplace mpena balongwe Schengen baye mpena Turquie. Donc ezomonana ke les 12 oyo ekoyinda mabe na kati ya Turquie. Et moi j'attends qu'il y ait des images parce que il y a jonga tomonaki et tolingi mpe ya Turquie osiko tomona mpena ndenge bazopesa ye mbote ya kozonga ke wata azonga malamu tozela okaa na Zénith. Donc nayebi ke osala plein parce que bato bazozela ngo. En tout cas, merci Moutalikasu. Whisky Wishi, 22e minute, Marambo Bandi. Moutalikasu, Kozonga, ya Neronabiso Maître Gims na sol européen. Tout le monde m'a bangé na concert na Zénith de Toulouse. Il y a une bénédiction pour concert. On a un concert réussi à Osaranate. On a un clin d'œil na Salaki. Mais question dans les alliés. Donc, il y a propos dans Salaki dernièrement na Vincent Chiluise. Obiko Zoua, passeport diplomatique pour Nayo. Et je sais qu'il y a des critères. Les critères net ni nabani pas non souk ça pas ken piana. Mais oui. Mais Nabi Valdi mérite nyonso. To récompense nyonso. Ba pesa ngo mokili mobimba te. Ba pesa ngo muto a distinguer. Même la classe. Pour moi que moi non abimi les premiers. C'est quand eu ba pourcentage ko les gaba ninga tout. Pour baloba que non, bano yo bazu ba diplôme d'état. Et les gens qui va présenter qui va examiner à bango, va sali va point à malamu, les va pesi va diplôme d'état. Ce que ça bon on te met les bana nyonso va que dans l'examen d'état, mais va pesi ça un diplôme. Pour l'année botangi pendant 12 ans, bo circuler ba miso ba beti ba makolo pendant 12 ans, toyo que la bango mawa, to pesi ça un diplôme. Non. Ils ont la bon côté. Ils ont la peine à trophée. Tant que tu as un trophée, tu as la rappel à critères. À Salinini pour te faire un trophée. Mais l'objet de ce CP la guide. Tout le monde est venu à Égypte, Sénégal. Sénégal pour la première fois dans la Coupe d'Afrique. Et ça lit bien Sadio Mané Motoyo dans Liverpool sur hôtel bien pion majeur. Ah, on a ça là bien sûr, mais biso zaki pour ba noir pour so tali bien et ça un racisme était mais maghrébin peu côté mauvais ba kenara biso moi genre donc na nenga ba bete mais to sepela ki pena c'est parce qu'ils ont mérité ata garder wana ba tegela ke match na nenga ke visibilité ba penalty mais ba prouver que non toi mi bali to travailler puis so tali bien match mobimba ti ba beti ba penalty ba sénégalais ba le magita par rapport peut-être à la Camerounais, ok, et comme il y a un temps où il y a une prolongation, fatigue monanaki. Il y a une performance diminuée. Donc, tant que poli, tu peux ça torte. Mais, dans la musique, tout le monde a défilé à l'artiste et belé dans les médias. Oh! Et comme il débat, papa, au PCK, bango pour nini? Au sali nini pour pas ça yo. Au sali nini. Pardon, Moutalikasu n'a pas pose. Ken Piana, Moutalikasu a beté les critères pour monter un passeport diplomatique. A tout le monde au salini pour pas ça. Pour pas ça. Moutfoua ça la ni na musique pour n'être mérité que ce passeport diplomatique tout avantage mususu namboka. Bon, Valdi, pour nanga côté on a nazo partager même ma vie na Moutalikasu te. Côté a déjà côté ba kilter parce que bango bazui ba passeport diplomate tant que ba ambassadeur Yarumba non ya kiltir. OK, merci beaucoup. Côté là ba papa oh bango ba côté na musique. Ata papa moko atikala koza passeport wana zate. Est-ce que ba papa na nyoso nde ba remplissa ki ba kilter o Moutalikasu alinga lobate. Ko remplir ba kilter wana. Est-ce que vous savez que vous avez stade de France? Tout le monde a un grand maître Luambo Makiadi. Oh, le loba bête musique, il y a danger dans le Katiamboko au Congo. Il y a mama mokili mobimba planétaire bandima Luambo Makiadi. Atikala ko za mérite wana te. To longo wana Luambo, to kende nanu atya na ba Kofi Olomide. Ba evre o Kofi asali na mokili o. Po seto bando tanga ba ba kufeza la non, ken il faut tanga ba to ba pema. Yebisanga ba evre o Kofi asali na musique na biso ya Congo. Est-ce que tu peux comparer Maître Gims azata na linzaka ya Kofi Olomide na makambo tali musique? Est-ce que Maître Gims azata na linzaka ya Fally Ipupa na makambo tali musique?
kozwa trophée non doute te parce que bango baza na pays moko boye bakontera bango etanke baartiste français bayebani kuna mingi place bapesaka batrophée mingi biso mpe etanke bacongolais batrophée oyo Koffi Olomide azwa awa na Congo est-ce que Maître Gims akoma na niveau kozwa batrophée belé oyo Koffi azwa awa na Congo est-ce que Maître Gims azwa trophée oyo mwana mboka est-ce que Maître Gims azwa trophée oyo ndeko na biso Jacques Ndala azwa pe ces années ou bien étoile de la musique ya Serge Kambi soki tolobi to côté nzambe na ngai na sérieux parce que bato bakoma soki Maître Gims azwaki oyo bapesi na France bazokonte kaka ya France sikoyo mwana mboka ya Paulin Mukendi eleki batrophée ya France na musika étoile de la musique okofia papula ngo balebele eleki kuna musika est-ce que ye Maître Gims azo ba trophée oyo wera azwa ya bakora ke bakende kopesa ye wera ti lelo nano azwi passeport wana te non côté ba culture na loba côté wana vraiment to raisonner nano da ba trophée na biso zo compter le côté trophée a o ba kopesa yo passeport wana diplomatique faut zala ya France mais côté wana vraiment dans limite za ko ramper ba culture pour laquelle piano so ba doit mériter tangata 5 personnes ba mériter ba zo mériter mutali boso na ba o ba pema bosi boziana Koffi Olomide Jibem Piana Weranson ozina ave na nana ni isusu waze quoi kasi ko na ye ko Bon, tali ga poani. on partage la vie Bon, tali ga poani. wana bino sikoyo wana bino seke boyokaninga na gafe mpo nakende osamba na parke non mpo boyebi vie soko olobi mabe okuta plainte yango bozopose nga question ya bongo ofi alingaka bakritike te kote bamiziki na ye mais oui analyse eza injure te bamusicien baza ebele oyo natangi te mais bino bokie pa wazekwa pana parce que kuna eza kasho banyoka longo lobi te nakokisa ngo 10 bato bamérite karma pa lisusu il faut otanga nombre bato nasi natanga liboso bosi boziana Koffi Olomide Jibem Piana Weranson Wazekwa héritier wata nan après karma pa et pourquoi na héritier wata nan soki to contrôler na banzembo héritier na karma pa héritier leke belé à succès aussi Bill Clinton aza meilleur animateur ya Congo meilleur animateur ya mboka na biso Congo nanu bapesa ye passeport diplomatique te ozo comprendre awa tokozwa nani isusu mama Mbilabel mama Tchala mwana mutu asuka oyo tokosukisa ezali manda chante po ye batikela ye charge ya oke jazz ifazwa passeport diplomatique on partage même avec Ken Piana non eza analyse apesi avi na ye pourquoi ko en vouloir na ye eza vie ya Ken mais nga nakoloba boye nga naza artiste et musicien c'est que nga mpe na koréclame passeport diplomatique mais normalement na ndenge ya makambo ndenge tosalelaka il faut bapesa bato bazomérite mpo na nga na ndenge totala lecture ya musique eza bato babengaka bavrai ambassadeur ya culture donc les gens qui représentent de même culture nanu ya mboka na libanda sans ke baapuye bango toyebi bato ebele babimaka na mboka tout le temps mpona okende obeta bango nde tobengaka baambassadeur eza na bamusicien mosusu bazwaka contrat te mpo abima libanda so ake libanda soit batindele mbongo ake elandela chantier noko na bango ezaka na Gabon soit ake kovisite plage ya Mombasa wana eza musique te mais un artiste ambassadeur c'est celui-là oyo ntango azo se déplacer atomboli drapeau ya mboka likolo do asali honneur yango nalobi même babiso bamuta likasu soki nazalaki actif nakodéclare mpe passeport diplomatique mpe bakoyokanga pourquoi parce que natambola à part 26 pays ntango nazo réunir na bamusicien na nga
après qu'on renaît on a son succès tiba 2016 17 18 na voyage appel libanda lisu na ba musicien tant na kemboka wana ilngo lobake congolais o azawa nezanga congolais artiste o ba paya wana tout ba futi ba ticket ba ekotala ezanga do na minute wana na mati drapeau mboka do na za ambassadeur culturel ya mboka mais ba musicien mususu bazape bon balobi musicien mabe azate bazape bon mais ba remplir ba critères ya ozala vrai ambassadeur activité un vrai ambassadeur c'est bon on a toutes nos questions moko viens là Christophe Muzungu babe ambassadeur pourquoi c'est parce qu'il représente le pays au Congo Brazza yenda zawana drapeau Congo zawana si on a besoin de carte consulaire ou qui n'est pas Christophe Muzungu son excellence si on a problème Congolais quoi il est problème bon que fou na wapi ambassadeur mdagoya ko intervenir et ça le rôle la biso na nga culture par exemple fali nga utobeta ba tourner na ewana tant azaki na Tchad c'est les Congolais valables où ya tournaka azana Tchad comme représentant la culture à Congo na Tchad tant ino saudi Tchad pe donc Congolais moko boye aye ko représenter a tomboli drapeau mboka na Tchad siko Gims pourquoi tozolo baké a mérité passeport diplomatique wana jusqu'à preuve du contraire Gims aza Congolais tokita tomata parce que bana ken nayebi bango très bien bana bana culture ya bana kinte ndenge ba para mingi balingaka te bana na bango ba couper ba culture ya bano ba sangana na bango na quartier bana ken baza na culture oyo so tali bango boye on ne bazana bango na kinte novelas vous comprendre siko ba para mingi ba ko linga bana bango bazala bongo kasi vie jana na pasala ke Gims azala bongo so mabeza arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubu tu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo baorganizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Ribuku ligne 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio le patron de business class omoni bato mingi baotala biso na internet awa na bandako na bango baza na bana baza ba congolais non bana na bango bazwila bango pe bana babima ba nationalité ya bamboka wana bazwa chance mais Gims aza na nationalité ya bamboka wana te ti lelo azo utiliser passeport congolais la preuve il y a 2 ans passés yacht moko bana otambola nango na fleuve boye na océan pardon epelaka moto passeport na ye mpe zikaka asalaka image ke passeport na ngai eziki na kati ya yacht fonake no renouveler akendaka kosala passeport mosusu na ambassade na biso kaka ya RDC ozomona siko moto aza na passeport kaka ya Congo abeteli biso Stade de France bien que bafrançais balobi Gims azalaka na France abeti Stade de France mais landa baémission nyonso wana ntango Gims azosala marketing ya Stade de France na ye babanda kokole eki congolais bango baotya wana ndenge akotyola mpona batyola ye mais nzoka bazoyeba teke bakokumisa bacongolais ota balobake Gims d'origine congolaise Gims un artiste d'origine congolaise ilingo loba nini c'est un Congolais. Et puis naturalisé français. Mais est-ce qu'on m'a Libabe a naturalisé parce que administrativement parlant, Aza a un document mogoté à France.
aza kutu na ngote donc aza pena résident kutu avandaka na Maroc donc elingo lobaka événement tout kin sasalaka ezo retomber honneur nango na bacongolais sikoyo yebisanga Fachi ayambi Gims amona pe quelques musiciens peut-être tant atali amoni kete makambo mwana asalaka et frappaka nanu nga moko nanu papa ya mboka pourquoi pas ko honorer olega zora ba passeport ordinaire à tout moment azalaka na passeport diplomatique et réduire ga makambo tumbala moko ezali sumuté ba ministère par exemple qui n'a pas cet exemple pour la ministère ba leka avant na ba bisonios tozala na époque ya Mobutu tozala na époque ya Kabila le père tozala na époque ya Kabila Joseph mais ba président wana nyos mutazwa idée ya opesa passeport diplomatique azalate eza faute fatide vous comprenez Mobutu na eba ke apesa nde ba ordre national de léopard RP à présent Kabila le père après ça fait quelques musiciens bah ordre national des léopards RP à Kabila Joseph na mon appel ça bah ordre national des léopards et ça le roga na Brazzaville comme chevalier d'ordre de mérite kuta comme officier d'ordre de mérite il y a France mais na kata Congo Brazza de roga voyageur à visa ba nyoko la raete poisongo de ilmo lobake des vrais représentants ya culture ya mboka ba on de bazo mériter ba passeport diplomatique parce que si ba pesi tout le monde passeport diplomatique et s'il valeur moi le walo wakanza ya kozwango parce que ba festival loko abeta na monde niveau tombola la drapeau ya Congo pour la musique du monde loko en méritant au moni muto loko la Will Longomba bien qu'il est français mais a comme appelé anglais azo mérité azana passeport diplomatique congolais parce que tant oiseau voyager partout lelo na Nigeria et ça na misère congolais moko taleki a Wilo ba ça la na ba filmer tout le temps donc un vrai ambassadeur ya Congo na ba mboka ya anglophone na a Wilo ba kanda bongo man ba ve Shimita yel wakabo mbuda la kada bon ba fute aza grande légende au Saralate mais là on tourne mbuda kaso ada ken passa liste na yo to tangi fe kanda bon biso to monate mais mutu mona mo bato beta kara mingi bana vana na plateau ta mission to salagi ya libosoka ya sujet redi ya misi ken pe no sali liste o tangi ve redi ya misi te zelanga la lobaron pardon mkena o lobana e o moni ve na so redi ya misi asala succès à makasi na mboko mais redi à misi aza vie na nga to soana te to ape na guerre te faut la vérité parce que ça analyse tant on a la parcours à redi na mona ga na ba pays africain il représente valablement la culture du Congo mais auprès de nos frères auprès de notre diaspora localement bon localement mais même na Libanda betara na mais abetara mingi na Europe na pona diaspora pona bambatu na biso bon ve kanda bongo wana mondi tuna kasi ve redi kasi kanda za ndenge na websa ve za bon asala mamba danger asala album a danger mais ndenge penza to chaka exemple simple ndenge par exemple wenge muzika et représentant Congo na ba pays belé na Afrique ve redi akenda ngote par exemple akenda on raconte à papa Wemba mais la carrière solo na ye moko beta te ozomona donc na Brazza oui Angola oui mais ba mboka ebele ya Afrique verida marka pena troté mais à cause wango pe na cadre nini na cadre que ndenga tambola na papa Wemba basala ba tour du monde wana na Molokai redi azalaka un des éléments o ba marka tour wana donc ya cause wa pe yango ozomona ke batoloko ba juna big one obi succès du na bill wana zana tira ba il baza bateau yo akovanda ka ndenge vandi wana te peut-être qu'on s'est déplacé comme passi parce que ba mikanda père mo est compliqué mais bon ba résident na Angleterre wana donc succès ne peut-être ça souté via au marché souvent bien te mais normalement bateau bazo tambola libanda ya mboka pour otombola bendele bango nde ba mériter passeport diplôme même Inos pas kozwa ngwa parce que le petit voyage il y a au Sagarate merci Moudalika donc voilà en tout cas oui avina oui to respectant vraiment Ken Piana nete Moudalika so baxi ba kombo ba to mususu na habité oko partager même avinae
Ouais, na repartager. Au moni lelo natanga ba kombo. Soki kombo a vérité natanga été parce que ça ba artiste mususupe. Ba so ba passeport diplomatique ou peut-être ba linga kolobate na bi msute parce que na mona anati vérité na ba info na bien te yango na bwa ko kotsa kombo na. Mengande na yebi fali pour pas zongo déjà zalaka nango déjà. Passeport au Fachi apesi Gims na Daju eza passeport diplomatique o ba pesaka ba diplomate ou apesaka ba ministre ba pesaka ba homme influent ou ya gouvernement to bazo diriger mboka bo siko ba artiste na biso to pesa ba connotation ya ba ambassadeur culturel donc ba représenter culture ya mboka au monde même mutu loko la kwedi vena so kwedi webi ke ba ko PCP passeport diplomatique un groupe salon bien sûr tout nanga siko pour ko lobi bongo avant boudé boko kodio ko tangité te na lo ba ma sentiment te tout nanga penda na tangi kwedi pourquoi ngala tala film ya Hollywood ba parler na histoire à Rwanda ve kwedi mta joie colonel na film wa colonel tala ngala ganga ta na mona ve kwedi na ko imaginer wote tout sauf ça na mona vie kwedi na film et ça dans internet les gens peuvent taper sauf que titre n'est na bossani mais so bo koti na ba film o ezana connotation ya histoire ya Rwanda ya ba génocide banin beaucoup dans na film wana eza kalate même dans le cas sur moi tu as exemple là que to bondir makambo comme asumila ipo c'est moi to mona kana Hollywood pardon dans le cas to mona nzembo ndiko na so mo baton ya kuma kukwele so na bosente ezo beta peka na Hollywood kuna wase ba kobenga bango nyoso te papa na lobia eza na combien de ministres to ba mikondi na mboko ba passeport diplomatique parce que bango nyoso si ko totaliser ngo so ça la combien obi ke excusez obi ke ya artiste to ya acteur o ba représenter culture eza une fourchette eza même pas dans l'inzaka na bango mais bango bazé belé obi ke na ba conseiller bazala na ba passeport diplomatique na ba journaliste écoute belé pe bazala nango et ça la bateau belé ba passeport diplomatique autant on a papa pour René Libanda ya mboka c'est pas donné à tout le monde hein, papa c'est pas donné à tout le monde hein. Pourquoi ba miso ba ko René te c'est parce qu'ils a pas cité oh t'as la Valdi ngai na ebiso au moni tant na ka sala analyse boy na linga ko kosa te pour na ebi vérité ya culture nationale zo marché Libanda soki na monique côté wana ba kosi na ko rappeler te au kosi papa na René Libanda na ebi passe ya René Libanda vous méritez peu passeport diplomatique non dans ça sous en exercice je n'ai pas besoin de ça pour nous représenter son moko na nini et on a représenté on sait l'équipe ba pesa ba oyo ba représenter voilà c'est ça non mais moi boy n'habité tout le monde sur le passeport diplomatique mais moi il le basuka pour évoquer le mot quoi que fallait avoir un passeport diplomatique à zonzo wapi et de l'histoire qui est pénose ou tu n'en souviens bon nabi que fallait appeler ça passeport moi il faut na vérifier information bien parce que ça question moi est brisque comprendre en tout cas ken au salibi ngo chicken pour ken voyager fallait la jet ba kena ngola bo akela passeport raete bon allo baga problème de bon na mona ngo couleur ya ba passeport na so Congo te donc wana siko il faut na look wana non et tweet na mona ngo pena passeport ya genre mususu dag vous avez vu tweet problème exact problème est peut-être mbuta na ba jibe na ba wera ba zo chance za passeport fallait azo te to faire kaka to faire faut bien en tout cas merci to évoluer vraiment tout le monde a une mission au Wapindi on a vu ça Frank Stema ya mbagi bongo Inosbi tout le monde a une mission au ndé on a vu ça Vincent Chilus ya mbagi so Inosbi ken piana marambe belé lo bami na kati wana mais oh na moni baté belé ba meki ko benda muke ndenge Inosbi amikumisi na banda na mbutali kasu mais bité na musique na so comme ça mdambike ngana danger et comme problème ou quoi kasi wana ba fiti mutu ba yo lo baga komi problème nana wa sala likambo amikumisa te batu nyonso ba sala na mboko ba mikumisa so ino sa mikumisa nda memingam tout le monde a mikumisa nana lo fombo koto
alobaka ye moto aleki na base na mboko aza te toamvula na ye te mais toyebi ke banguma lokito bazala na mboko oyo mutu tu aza na droit amikumisa na mboko oyo soki bomoni bapropos ya Innocent eza déplacé atoboteyaka baartiste na bino bango mpe basoigne balangage parce que artiste moko te alingaka komikitisa eza produit il vend son produit il vend son nom loko azoteka kombo na ye pourquoi pas mikumisa aza na raison na ye sauf que soki a s'adresser na mutu anonymat par exemple mais a s'adresser na mutu moko tierce impoliment wana siko bakorégler bacompte na mutu oyo a s'adresser na ye impoliment mais nga nayebi ke artiste nyonso na mboka oyo azosala makambo na ye kutu na mboka oyo te artiste tu na monde oyo azoteka produit na ye aza na droit ya komikumisa eza interdit te Valdi le marketing n'est pas interdit déjà kolobaka nga naza danger koleka bato tu bato mpe baa bazoba te baya otala alobi aza danger koleka bato tu na nini tokenda kote Fally ntango alobi ke mieux que moi citez moi deux bon alobi elango na critère nini parce que soki tobi totanda tableau ekomi peut-être bapoint ebele parce qu'on a quelques points déjà Fally aza déjà na koloba na vitesse moko boya kosakana te donc bato mpe so batali yango na œil moko bakoloba mpe bon Fally n'a pas tort non plus mais vérifions un peu na bacritère mosusu bato baleki ye ou pas motu to aza libre ya kopesa bacritère na ye c'est comme Innocent batuni ye pa lobi mieux que moi oyo aza na clip koleka bavie ebele aza te botangelanga kombo moko oui na Congo moto aza na clip moko oyo edouble ya Innocent na bavie eza te yo mpe eza na 174 millions de vues mais soki siko tozongi kaka na contexte wana toloba nani aza na bavie ebele na YouTube mais seigneur nango ayeba nini wakoma na 1 milliard plus d'1 milliard de vues déjà c'est Fally donc Innocent soki bazwi babwaki na mai oyo Fally azonage Innocent pene ezosenga batya baleine na se amateli baleine wana mokongo nde siko akokende na mai wana bien parce que soki tokenda en terme de vues Fally aza na bacargaison ya bamillion ya bavues ya bandi bacargaison te mais quelques kilos ya bavues kala mingi te la preuve Fally aza na plus d'1 milliard de vues Innocent dans l'équipe 300 millions de vues la preuve Azana clip à 174 millions oui toboïté mais pourquoi nous à l'équipe Fally na nombre de vues en général donc aza danger na coin na catégorie na épée c'est bon Fally pas aza danger na coin na catégorie na et puis mutulwa Gezma oui t'es pas quoi oui n'a pas danger parce que dans le monde hip-hop, dans le monde R&B, dans le kinawa, mutaleki na vente na ba streaming azate. Oui, mutaleki Gez na vente ba streaming pe na kinazate. Gez a deuxième, après Fally la Gez. Donc on dit des 1000 couleurs, 1000 façons. Donc mutu pas qu'on se vanter na ndenge na ye pour passer l'eau na forme. Toi vouloir na douter. T'as la pe critère à l'obéli bon, au corriger pe kaka. Mais mutunio ça la marketing et l'eau na et merci Mudalikasu Ken Piana to mona ge mission Fally pour basala ki atanga lobby ge so ngai te ba luka deux personnes bana wenge ba bimi bande ko ba bimi mais to moni pe Innocent bien lobby to ebité na mikolo elanda ba selos kamba oyana be mail ya ba otake pa bi mutu so mutaleki azate suna mambali sola ba vie wana 170 millions de vies na ebité analyse à Ken Piana. Bon, chaque moto amekumisa na ndenge na ye natinga aloba na leki ba nati lokole ba papimbo ba funk tema ba Vincent Impact so faut ya okomisa ngo sujet singa na kingo ezana te Karine Mokonza za mikumisa série moko ye numéro 1 internet aza number 1 asona kana number 1 ya musique est-ce que mutu moko aboma Karine Mokonza za chaque moto ya ka komikumisa selo ye ezana te non sibipa ye amekumisi na ye donc ngana moni Fally pour pas ba comment profiter na makamoko ya mike pebi na biso ba misiana nyonso o ba bimi bazala ba jaloux Fally depuis kala so ba lukaka eloko msu Fally alobi ne normal mais comme non akolo ba bongo te za ko dimne musique ya mboka na biso bongo ba tu basala ba débat soki mutami komisa za danger loko elekelanga na email ya pas obima mais ko bima te Ken Piana bima na ndenge nini azata na morceau moko te ya muke oyo peut-être na bana mike ba ko yemba lelo
fali azoloba makambo na ye na bano ya mike oyo toboti oyo ya ba 5 ans bazoyemba fali Emelia peut-être bato oyo baza na mémoire ya Emelia il faut zala 30 ans mata likolo ou bien 35 ans mata likolo mwana ya 30 ans kita na se oyo ayebi ata kombo Emelia aza te a majorité ya bato baza ebele eza baoyo baza moins de 30 ans so moins de 30 ans bayebi musique ino te mutu oyo azo coloniser mitu ya bana ba 5 6 7 8 ti mata likolo azo loba pese ba monayi so yo mutu bayebi on a génération ote tozi te 35 ans kitati na se mutu ya Emelia azate Emelia sala papa bato bayebi Emelia za bato bazala landa ba jibe na ba wera ki azu ma chance a chenze mona Titanic ebima na nini Titanic ebima na 98 depuis Titanic ebima ti lelo ça fait 23 ans 24 ans 23 ans siko yebisanga bato babotamaki na moma Titanic ebimaki bayebaki musique te lelo bakoksi 23 ans donc Emelia Alliance et ana 23 ans d'âge ya bato comprendre o bayebi Emelia te tozi na 23 ans toke lisusu tozi bana ya série wana te tozi ka na 98 mwana ti ya 7 ans ayebaki na musique te tozi de 23 ans o toloba na to ba se sous 7 ans likolo o mona ke sali 30 ans donc Emelia tika koloba makambo yo eza à niveau na ote ozo comprendre atika koloba vraiment makambo eza à niveau na te omoni mutu nati non sibi era tiaka bambanga na ye tout le monde a bana mike ba ka pe banze ba inosibiti bele fallait alobaka inosibi ayo bima inosibi quand même ça va inosibi ponanga ça va génération ezoyo ka inosibi ça va bato ba ko bima na ba débat oyo eza bato neti ba sele ote ba Emelia te bele na ba bima te ba soleil te bato ba ko bima na ba débat eza ti ba rebo ko bima rebo peso mbote rebo peso biz okomba omona pena na bana mike ya bato bakobi masiko na ba débat o zaneti ba gezi mawete siko okomba tala e komi na ba ya mita to kende point sur point yo muto babosa na okala do epo oyemba chez Jonga il faut bandemba banzembo ya bato ngani basufa pona koyemba banzembo ma ba jibe basalela ba succès ndenge faut ya ko interpréter lango bato bongo ya yo moko betela lango wapi Emelia na carrière ne mobimba na âge akokisi na soki 61 na soki 62 ans abimisaka nzembo mibale moko na BCBG moko na maison mère album mobimba Emelia sala toyoka ta lizaka ya nzembo moko te Emelia kokisi ba 65 so ba 64 confondre na 2 ans on se comprend donc ko faire ko leke na ba ina ne 2 ans soki ebele 3 ans ce que calculer que Emelia nenga zana Robino Mundibo leke na valeur na musique Emelia par muto azo mérité passeport diplomatique azo mérité le côté papa yazo mérité c'est ka totanga minu na papa a mérité passeport ndeni a mérité na passeport ndeni mo petan ozo tuna pe yo mo pe validar na ba question vo tuna donc yo o tuna bene Emelia so ozo passeport diplomatique vraiment tayo mo il représente la musique où il représente te jongeza place à ba congolais kaka bon ba pese passeport diplomatique pour représenter la jonga tayo mo o mate na yo mo passeport on a ba papier mais qui perd ba pese ngo bateau ba bimara to ebike na mikili wana to na ba Jupiter roi des festivals Jupiter ba na ba mikili wana asa kuna kini voilà ba bokonji abeta partout tina ba tala abeta tina ba Colombie ouais. Non, comprendre la validité lelo, tu vas féliciter quoi, ça rémission très bien. Au tiki pena batunet va mirage. Aujourd'hui que tu 6e mirage te mo tanga 6e Emelia. Mirage que tu as l'album Toyo Katondima. Combat mirage que tu bosani. Aussi combat muto okutu to kokotsa pas même na lisolo to bet. Muto to kokotsa moi mukeza ba mirage. Ba lempela, ba burompela baza. Mais on a mutu moko na habité ni active. Quel bien pardon à droite question ba tourner ngana ba zela soki mutaye afingi fali na TV abode fali ndeto tche na liste ya comme musicien ndako musicien maman valable parce que Emelia sa ko finga fali emso lisolo ne linga yelo atana mutute kasi asa le loko mo bo sa ko mba fali kasi to so l'appel solo Emelia
ke sans kombo afali to soli pe lisolo emeli bandi maraki ba mulongo mulai ba profiter ba bénéficiaire ya kombo afali ba mulongo mulai na ba vie mususu pena ona wotanga kombo te ba pena mulongo mulai. En tout cas, merci Ken Petromo comme na suka, mais na saka na Ken Pena. Ken Pena de monyo sala ki vidéo mona ndeko na biso Dadi Mola na PC Mbote. Comparaison mo resala miyo na 4 émissions. Aliboma pena aliboma. Aliboma faut apaiser moi. Na va apaiser liboma te, c'est le alpha baloba fallait aliboma, boloba ki apaiser mo te. Dadi Mola pena moi liboma muke quoi. Question tuna nga pena lobi soki eza na président moko fallait apesa mbote o héritier tikala apesa mbote te soki eza na tangela na mona yango wana début pena ya banner quoi. Mbuta. Ouais. Tout moko na na suka. Ouais. N'habite oyebisa bato batali biso nini. En tout cas, on a Sabino Mikolo, on a tombé dans mourir dans Zem Gitoko, au G-Wave, à Sali featuring dans Willow Longomba. Titre dans la Fire Girl. Donc, comme on est dans français, Fire Girl. Donc, F-I-R-E, au espace G-I-R-L, Fire Girl. Donc, sur le côté dans Zem en tout cas, G-Wave. Donc, G-Wave, comme on est G-Wave, alors anglophone, dans un anglais morobo, on est nigérien morobo. Donc, G-Wave featuring en Willow. Zem on a tombé dans le mourir Migolo et en Fire Girl, on a zoé au 4. En tout cas, on a passé moté dans la Tanguy Brice le lendo à l'Andibiso avec attention. On a passé ma moté trop, le seul Congolais ami de Bill Gates. On a passé moté dans l'incontournable Guylain Chisol. Guylain Chisol, motema moi si azanga manda o babenga joli kabelo CPI na bosanité levé Placide Ebio restaurant business class VIP na maman Lisette Luando na bosanité make it sense Gary Iweleji WhatsApp man depuis state à la biso Steven Kaniki aigle pharaonique Medou Mechar ba mota trop depuis États-Unis Coco Arafat Makizembe phénomène bizarre. Il y a ça bizarre, phénomène bizarre. On comprendre on a ça mutandé ni donc Coco Arafat Makizembe. Na bi bombi ba cadeau belé pour et à côté prochainement. Total regarder ni voyez là. T'es nabi à jazz. À jazz c'est pour il faut ba karaté. Total regarder voyez là. Donc en tout cas, j'ai dit un compresseur mes condoléances nous ku fait la guy proche na yo. Mes condoléances j'ai dit un compresseur un coup. Clarisse Taramoué mimoté ma Guylain Antembe maman Evers Bell tous pepele à métaux le moté maman Emiline Zemba maman Likelemba Jean David qui a moté Moronza Coca-Cola Claude Tembe Monument Poto Kelly Kungiston Aigle de Mwanda Google ADC comment qui n'a de la yo et puis Pichun Chassa le président donc le président Pichun Chassa boutique Solution à Loala et pour finir le boss Robert Moukoka 277 tout à fêter anniversaire na moto tout à Zoagi liqueur ou l'ingara champagne ba peso champagne ou l'ingara liqueur aux liqueur le boss Robert Moukoka 277 merci à toi mais Valdi vraiment tant autour de la question et vitaka ko compte ça ba komba ba tumususu ezo bala na ba question na te et créer ba débat moko boye ba tumususu peut savoir ba créer ça la propreté mutu to ça valable na Congo mais chaka question de sigara na pe au conseil te na signaler au gars. Merci Moudalika Sou Ken Pena Makizembe to komina suka lilobana suka. Ouais, il va sur les Valdi en tout cas non là vraiment bien te ba to déranger nga que non Kofi assistant de merveille Rambo pourquoi parce que fallait tika sala musana eza baguerre où ezala nango na musique bango na bango ba porte parole ba swana il fallait pas au PC vraiment suspension parce que ba fan na yo à quartier latin ba regretter vraiment ma casse en tout cas mon vieux Luison Mbata maman na fanatique à quartier latin a s'appelé nangote vieux Placide Ebia lobia lela Kofi fort a s'appelé na merveille Rambo erazo défendre Kofi erazo la sabanda kunae et ça là qui est toujours bien en tout cas chez John Nganda Taba vient nanga chez John Alobi Kofi Olomide pourquoi suspend de merveille Rambo tandis que chez John ba s'appelé la herba beta ba archive ya Kofi Olomide pas ba et pas ba musicien et ba Suzuki et ça la bango bien quartier la teza na molobeli en tout cas Sir Pauline Lumumba RDC Monde
ye pa alobaki alobi en tout cas garçon na merveille rambo asalaka mosala na ye très bien tozoyeba te suspension yango kofi merveille yango asali nini yo donc en tout cas bato boza ebele edina donc Jires Malele wantasipe alobi en tout cas sepela na kofi mais asepeli te na suspension oyo apesi merveille rambo po ya Willy Mouché na sepelaki te afisa Jires Malele sala émission yebisa kofi azongisa merveille rambo talaka ya Willy Mouché asiliki na téléphone na Jires Malele en tout cas mbote aleka soupe aza na makambo ebele asepeli te moyen tolobe. Merci beaucoup. En tout cas, merci à Sobatala Ebiso, merci à Dominique Mounouba qui était derrière la caméra. MP4, merci à Jires Malele pour l'assistance, merci à Dina Adjaï. En tout cas, Batounios, en tout cas, vous s'abonner massivement dans le site. Merci. Patson Mapungi, le Monique Biana. Aïe, yo ya fait. Fali avant. On va te là qui a donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.